Lorsqu'Abraham totalisa 100 ans, le Seigneur lui bénit d'une façon spéciale et lui accorda Isaac, sa promesse. Aujourd'hui, 100 ans d'un homme de taille, une grandeur s'impose dans le monde et ébranle le fondement de l'humanité. En un seul jour, en 1914, la Sainte Trinité est révélée au monde. Les trois glorieux descendent enfin sur la terre. Les trois esprits évangiles de Simon Kimbangu, parmi lesquels l'Esprit Père créateur, Kisolokele Lukelo, descend lui en premier lieu. C'était le 12 février 1914. 12 février 1914, 12 février 2014, un siècle, enfin aujourd'hui. Alors les Kimbanguistes, de par le monde entier, et leurs sympathisants, a célébré le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo Charles, l'enfant mystère du transfert du royaume de Dieu sur la terre, aujourd'hui révélé. Dans ce temple en est l'autel et la pierre du témoignage. Dieu et son royaume. 100 ans aujourd'hui, Kisolokele aujourd'hui, la gloire du royaume va se manifester aujourd'hui, devant les yeux incrédules, des oreilles sourdes à comprendre. Pourtant, 100 ans auparavant, ce sont toutes les prédictions des chercheurs sur l'avènement du royaume de Dieu sur la terre qui s'accomplissait en 1914. Et en cette année, comme prédit, la grandeur tout-puissante des cieux écrasa la terre entière et la Première Guerre mondiale éclatait, pendant que Simon Kimbangu, lui, présentait son premier fils esprit, Kisolokele Lukelo, aujourd'hui son centenaire. Alors, vous voulez vous arrêter Maïnga, vous voulez la Miroana, et vous voulez Kawa, mais vous voulez s'arrêter Yakama. C'était numéro 10, c'était numéro 8. Et pour y chasser, c'est na Biloko Yakulia. Pour Mamaton. Walibi programme na biso tango toko benga drapo kake koleka desili nyonso na nsima sika watosengisa matodo drapo na njila. Ebongo na ya kokota kasoko di bosilisi matei ekozala kananga isengo te pamba te na mesa na ndengo wana te mutu yonso totango komona ngai ya kuloba ndenge nini wana tongo yonso avanda kati na ndapo na ye ebongo tango libondele isili matei masima sili ya wana ya kuyaka ngai ekopesa nga soni epe mawa bino moko bosibo yibi ngai mais soko bomoni boye likambo ezali nzutu ezali eloko moko tellement fragile ya solo na nzutu na mulimu eloko eleki fragile ezali mulimu kasi mulimu wango obumbani na kati na ndako ndako oyo tobengi musuni
musuni elingaka maoya ye mulimu pe alingi oya ye ngayi na kukakete lukula nazana pepe na porte ifonga na kota kadiboso binu ndi bolandaka kasi sikasikawa na kuyaka toujours binu bosi booki matei manso ngayi na ya kuyaka fierama alors tambo si kusala kasi baba ndingini asa kulala kaka wa bongo wa yaka reta pamba te musuni muzali malamu te mama betango kumana boya kuku kuyete pamba te eza kusala yepasi fana ni ntango susu na lingi eloko soko bomoni nazali na bando na luboko mingi esali bino pasi mukolo yo mona ngana bando baleli disusu pamba te bamona kinde nazala kana pasi kasi na jui pasi na tina nini na mukolo msala moko bina pose leki mama banga balo baye nanda kwa Nzambe ngai na tikali nanda kasi na mona kete mala mundina sukula mai ebe mai yoyo pamba te presio kuzala kana yango mingi tena tongo pate kuna na kati na shofo na ngai mai maya kite mala mundina na senyina mama avande aya chilanga mai na moto mama chinga mai na moto tangu namoni ekumi 8h30 namoni malamu ndena kenda kusukula ebe tangu na mimi kantini na luboko na ngai ya mwasi na souleve mokongo isale ka ebe na kwesima ebe mai ya moto wana ndenge yujura kama kasi moto yango ne supara na ngai kasi solo Nzambe zali Nzambe soko bote ngai ndebo komo na ngai te bokoma na ngate ndenge na dibada de njutu yongo sutu na makulu yongo sutu na zikaki kasi Nzambe kaka lazali kaka Nzambe mai majungira ngana luboko na lukulu kasi ndenge na lubi Nzambe azali kaka Nzambe na kuku kulungula bande kasi lokoma na luboko na ngai 10 mwindu pamba te zikaki mingi kasi Nzambe asi asalisi bokomona yango tisusu te nde mputa kubimanga imputa kubima tisusu te eza na lukulu eza na luboko pana na lubili boye eza kana yango tena pesa bini histoire wana kasi pana kulubete mpusa na ngai ezalaka mingi ndenge bino nanga ito kama ti mukumbo oyo mpate tukumisango isika ilaka dongo na kukutika kabinu tende boka kama tei papa za kusala ka fier kwenda katandako pamba tenzu tu zali malamu te lobi bozala kiawa na meka kipate na ya kasi natali makongo isalanga pasi na jungi na ndako na mwana kimpasi tangu papa de la ville lui mama ayako sili salabinu de bonde mama sadisi e salinga pasi tangu mama mitala sili de bonde dans la côte de la chambre vraiment na moni mawa lobi zalaki le 6 juin le 6 juin to négligé date wana mingi kasi makasi matata Nzambe mamona na kina mokolo wana le 6 juin 1921 wana Nzambe alubakete ye moko atinda ki papa ya wana ne makamwana malekaki na ndenge wana ngai moko na komitunaka pango pambate na mwana kindenge bayako kamata papa endenge mubulu mokotaki na nkamba kasi namoni babandi ko beta papa kuna ekasi namoni papa ayo kushabisu ake kutika biso na ndimba nkenge ajungi na ye
ekuna baya kututaka ye bekase papa kushunga ndisetu kuna ndio batu bazali kuna sika wana kaka tozalaki ndenge tovandili bomoni ngai kakawa ale tata ayo kamata ngai baba mfambaza na mama papa kulutu esika papa kaka kamiti bisu soko yelo konini be makabisu tina ndimba nkenge to sali meme 2 minutes teto komina ndimba nkenge meto kendela kana yelo konini tangu tomoni to komina kati na sobe to bandi kutalaka ekasi esika tetuni mama mesika ni to setu komi kisa mutima to bandi to sa kutalaka ye baba tungi endenge na ye ndenge mususu tangu bayo kulungula ye na Angelu ndenge bazala kubeta kaba mama mikala wana me Angelu lungwina nzete ya safu mingi ba musicien bo mwana kinzete wana mingi ba to sala kinda kwa Nzambe to kimana ki fondation to mwana ki soko to mwana kite wana na mwadi dusu wana Angelu ndio abimaki metangu wana bisu zana bisu na ndima kege muke papa yo kama tabisu eke kutika bisu zamba mususu eke siyo papa ndingi nino sala kabisu boy nongana lingite ndebatu musabino lukulangai ba mama na batata Nzambe azali Nzambe ye azali na metode nyonso tu ya kubikisa mwana na ye jangwana tozala na makasi na likambo oyo tozali kulubila na makambo oyo nazali kutungusa bino mingi na sena lobili bino yango bosi bomoni yango na deja na miso me oyo ezali kuya okomoni yango soko ndenge nini yango kuzala to tia mulende to kamata makambo na biso sérieux to zala na bolingo munene na okake na tongo na radio ndenge papa Kalonzo ateyaki na papa Elebe ya solo mingi bakobenga bisu mempana nini lingumba ya ntango susu ezala kaka lingumba ya batu mwindu pamba teye papa za kulubela kaka bere toujours batu mwindu heureusement na tambuli soko na tambula kite na yibika kande bisu bansu tuzali ego porque ndenge na kutambula na ngaye na sina moni ete solo tozali suka tangu nazala kiwana na okintango basali presentation muninga na bisu oyo alugui na Israel na ibite soko oyo na solo laki na yimbar mususu wana je vais vous appeler après asseyez-vous muninga wana tangu na mone ye azali muntu mwindu azali israélien dikamunini oyo na 66 25 décembre ntangu tufungula kinda kwa Nzambe ya Matete mukonje na mboka na bisu yaki oyo mbuta masamba débat atinda ki ministre de l'intérieur na ye pointer et aussi de sa présence cérémonie wana mais ntangu to salaki premier tour patina zinga nda kwanza mena bisu na yeko beta na porte mbale riboso mbale mibale oyo na leo kana mbale misatu mukonje na mbuka keso apesa ngai encore alobi musala isi nanute ifuna sala tour yembe ala ninga ti takuto ya kufungula nda kwanza mbe me batu bayibela kaya ngontina te ntina nasarela kiwana batu oyo batu mwindu baoyo basala kina Ethiopia mukile na bango wana tikale mukata kuyiba sekre wana bango batu mwindu yembe yazalika ka ye muntu mwindu ndenge nini akumi israélien yakuna peba yambiye baoyo basala kina Ethiopia mbala dibosola kai ba israélien baboyi bango de bino bazali bande kona biso te bino bazali batu mwino ndenge ni bukumba ndeko na biso mbala mi bale baboyi bango mbala mi satu ale baye ko yambana
ah ya solo muzala kama ndeko na biso otali papa Simon Kimbangu akai na porte na lubini binu yango na 1948 tangu anazala kimbola tukumisatu papa Simon Kimbangu yeza yuko zaya lubia ya solo yo moni pempasi mingi banda 1921 odi zarika kana bolo ko kanga meka kakuna bola tukumi bale na libwa oyo zalia wadakati na boloko ano malamu nde oya ko jwa iloko na yo papa lubi te poate esala mandenga wana te e bien papa andimaki tokena bakena porte wana boyibi ndenge théâtre ya bana na bisu ba jetiki abete la porte bafunguli batali muntu mwindo afuka mawana na banjelu bazongoli kenda kwa nzambe sika wana mukonja za la kana trône eh bien bajongi bayo kwa porte bayo kujungisa tomoni muntu te yezo lubi ndenge nini hawa bino bokobeta ka porte te oya ya kobeta porte hawa bino bolubi bomoni muntu te bodi kamote bavwandi. Deuxième fois la même chose. Troisième fois yezo lubi ngana ke kamatayi tata pe lubi kasinga na tikala sika sika ba yako funga la porte et bien sika sika tata simo mbangu na nkolo yezo bayambani alors sika batu yoso bafukami banjero bafukami balubi même pas nous no bomba bakana biso boye alubi kamna rikambe kuzara na tango nango tata lubi lelote na ko joie loko nanga yisoko tango nango oito okanaki mbula tukumi satu soko sili na ko joie. Donc yangwana ne le 12 octobre 1951 papa nde yakufila kana ye papa te sala ki date ilaka asali mbula tukumi satu na kati na boloko ntina mususu te condamné à mort le 3 octobre 1921. Donc bakukaka ku exécuter le 4 Sikasikawa le 4 octobre 1951 papa bimina yina boloko alubira kokota lisusuté kuna ndakwa na izari lisusu ndakuna ngaite na bimi de bela papa bimaki de bela tina le 12 octobre musoni na mulimu bekabani akaina ye esikawana sikasikawa azali na yo nanga yawa pambate solo ekubungwa na lukuta te na mwana ndeko nanga yawana tosito solo laki na tata wana soko yo kubimisa makambo mazali na ye nimbo ko bokukama préparation oyo tozali kosala ndenge mate ya tongo ya tata yelo Kalonzo ndenge na okilili te ya papa Yefa ndenge na oki balimboli circulaire oyo ngana sali kutambola oyo na tambolaki na kutaka be batu mwindu kuna na Israel kasi batu wana bazali na bago batu ya libre te bango bazali lukula bamumbu tokutanaka na mur de Jérusalem na lubaki na bini yango tozalaka na pena yebientango ngai na moni mwana mwindo apimi na mur de Jérusalem alakisengari bumu alubi ete na sana nzala nazalaki na $20 nabusa na katika mwana te na tilo boko na poshe na zalaka na $20 na pesi na mwana pamba tena moni ndenge ni muntu mwindo makulungulu na kilote ya mwindo na mwa blues ya mwindo ngana yibaki tende patron na ye mutatina kikenda kuna batwana bazapo ya bande ko yoba kupesa yeloko eh bien ngai na pesi na leki na ngai ta ko tozalaka solola eh bien na moni
patron wana ye ayeko botola mbongo wana ngana pesa ki na mwana wana bena mpe azalaki na ye esika wana ntango amoni ye mpe akangi loboko ya mbuta muntu wana ali abotoli ye $20 baswani ngana yibi na ngai anglete bena bakamati na monoko anglais wa batunta ni solo bena lubi papa pesi yango na ye ya lubi che yo yibite ye azali mumbu na ngai bankoko na ye na bankoko na ye ba koko na ngai bato asumba ka ye donc ye azali esclave azana droit pa ko na bongo wana te bena lubi lukula lubi boye ali akamete mbongo ali china poche na kujungisa pia te yoka na kulia mwana na bisa mwana pasi muntu mwindo na sina pesa kabini masolo wana soko na tambola kite ndena kuku kuyiba makamazali kuleka mukilite kasi nzambe apesi ngai ni bosongo ya na tambola na mukili nyonso tu na mwana ete biso batu mwindo tuzali sima dinguma na biso ezali mpana muntu wa mwindo kakate ezali kampana mundele kakate jaune te rouge te biso nyonso tu pamba te tulungwa ke sika moko bolimbi sio to kusenga ndengena lubila kabino mokolo mayenga tango yo nazalaki maladi papa sero wana bayaki kuna na lutende na mwana mwasi wana mwana mubadi bien tango bayaka kupesa ngambo cha suka na ndaku bango balwaki te kambo yo lubi e sali bisu pass bino boko senga bolimbi se pana le sumu ya tata Adam na mama Eve ebongo biso to tundi na mbindo to busa ni nzila ya solo ana lebite c'est-à-dire biso to boya muntu te mais biso pamba te to moni n'empasi na biso na bino bokese ni bozali de ya solo les apparences trompent pamba te bino bazal ko sala boye patelo me bongisa bisi yo somala mo ndeto sala na programme biso to ko sala yango na ba mama na batata biso to ko kuzala xenophobe te pamba te papa lubaki meme na banzembo to ka kyango na monoko wa papa na ba mondele na batu mwindo na ba oyo batu bazali batu minene na ba oyo bazali batu muke ndenge nini c'est-à-dire les riches comme les pauvres biso nyonso tu ndenge isi salami ndenge tata magoita lubaki na bino lobi kuna na Afrique du Sud nde lobi nde isalaki bendabika bandi mina biso ndenge na mokolo mamitano na mokolo mamine babongisaki poate bakoka kosenga bulimbisi mais heureusement papa Dias azali kuna a téléphone ngana lubi izali lobi tele système izali kaka banda le 12 bango ba mbongi saki na Putu la même chose bele na Putu to lubani na papa Dia Kano de heureusement au téléphone ki bisu de mission surtout mokolo malo 6 nde to lataki basak donc esi kanyon so bazar ko jila to préparer nana lingi tende to échouer to lata basak bele ya dibanda ekuna na kati ezana bisu ndenge mususu to mi peto la ba mama to mi peto la ba tata to mi peto la bana pamba te likambo na bisu esi ebelami ezali ntango na yo na ngai to zala na préparation kitoko bolingwa ndenge wana emoni nanu te ndenge na kutosa mibeko emone nanu te ndenge na kusala masala na bisu emone nanu te na kanisi ba mama na batata soko tokozali ne solo bana papa simo kimbangu tozali kumibongisa tozali kumilengela programme ngo ndenge yango izali oyo tosi topesi oyo ezali kaka soko ndenge ni me programme ndenge tosala kama tei na biso na mokolo mayenga ndenge wana mokolo wana ba jeune bakosenga bulimbisi ndenge nini biso batata na ba mama tokozala vis-à-vis la bana na biso ndenge wana mokolo wana pe ba mama bakosenga bulimbisi epa ya bana
ndapa ya batata ndenge nini biso kozalila ba jeune ndenge nini bakozalila ainsi de suite wana neto zalko bongisa ba mama batata to iba malamu ete mukuma wa yango epesa mene kaka na yo mutu pamba il faut osala démarrage na rubina bino ete mingi bakulanda bisu mingi bakozana bisu elongo kasi malamu nde yo muntu andako si okaraka deja dalikambu osi omesana kiango abie malamu nde tozala ndenge mususu lukola batwana bakoya improvisation na biso improvisation kozala te pamba te nous sommes déjà avertis et si kona ba mwana batata na kanisi to sito okani to tia mulende to sala misala na biso makambwana ndo bakina mukolo wana yenga ile kati pona mundele wana ebye ya soro kaseti siye tokotala nani yango bongo na ibi malamu de reaction kuzala de kama mususu na linga kulubila na lubila kyango bandakala na pesa ka benu nzila muntu na mutu akota na parti politique oyilingiye mana boya saka mutu te na tinda ke mutu te ndekenda kuna pamba tena sina yibiete tozali libre soko na keyi soit na bazali na patro bango bazali bien ngare ko ku boya tende akena kufinga muninga uyo pamba tazala kala parti na yete kasi ndenge na monini pesa ngai mawa soko to ya wato ye na culture nzambe ezali te soko to keyi pembeni to bandi kutonga na to bandi kuluba makabo matari parti na bisu wana pardon patata pardon ba papa wana bolinge ku diviser nguma na biso toka bwana toka bwana wana ezali musalama satana malamu ndeto sala mutu moko tobimi di banda mutu na mutu akayi esika ye asalilaka kasi ezali te nde to banda kuswanaka to banda kumana mkanda to banda kupesa matei ezali dangereux wana ku diviser nguma na biso biso tolingi nde toka bwana te tozala pate mokolo wana to pesa eloko moko na nzambi tata na kolo yesu na elimu santu ezali boyete kimbangise oye donc esika wana ba papa ba mama na sengi na binu batata bozali na ba parti na sengi na binu unité de kama na binu soko bozali ko da sika na binu posala ba discussion na binu kuna mais soko bokumia wa solo to l'accès to zali ini nakati na ndako pamba te namoni famille moko nakati bazana ba parti misato famille moko kasi namoni moko mususu bango yoso wazali esika moko bayo kulubananga yine papa mana zaga da parti boyo soko to zali ko da toko kana kate mais soko to kumina ndako wana itale bisute wana bango batu na mukili kasi yo mwana ndako donc banda lelo solo pardon na sengi binu mukolo musuda kufuka mana binu na esika wana vraiment to yingirisa makambo ya parti politique na kati na linguma na bisute na pesa ka liberté zala na yo esika nyoso to yo lingiri kambute mekuboya muninga na yote kuchira yen kakate lobanda kuswana ka lobanda ka kulubana makambo yo makukite zali mabe bato ba yo kutala kabiso ndenge makambo na mwana kina journal mukolo wana porque oba lubika si muntu wana sala kyangu azali na kati naenda kuna yote na kati naenda kuna ngai ndenge ni wana me yempi azala ka kimbangiso ye mutapesa biso information wana esalinga pasi eko kusala mandenga wana te toka bwana te bana papa Simo Kimbangu toka bwana te bana papa Simo Kimbangu to tambola ilongo toka risate tika esika wara soko to esika sika to kana kulubara la vérité oui soko bazali na bino esika mboko tambo sala ka ba discussion na bino abosala étalage bino ndenge kuna ba position bosi bojwa soko ndenge nini kasi awana kati ngumba pardon to solo la kama wana te
tosalaka bya propaganda na biso na kati na anda kwa nzambe te ezali mabe nakani sito wokani esika wana tomilengela soko eloko nazali kubonda nango na kati na ndako esili nde ntango wana ntango na kupesa bino yango ebe bato na bato na kropa na bango bazalaka bafaki bazali na eloko na bango oyo bakutala papa asengi biso boye tala ndenge tokusala bakoreki ezala bajeteki badirija bamvuma nyonso tu bato na bato bazali na eloko na bango oyo bakoki kutalela ndenge nini bakoki kutambola na eloko wana mpate tozala na préparation ya kitoko bolingi soko bolingi te kondima na kosala ezalaka makambo mibale soko tondimi yango antuka na kosala fier mokolo wana soko nazali lisusu na nzuto soko nzuto esi ekendaki na yango me molimo ezali kaka na bino tondele baba nsambo Kimbangwisi oye bandeko na ngai naza na esengo mingi mpona kokutana bino na mokolo mwa lelo mpo ete ngai nazalaki paster ya nzambe malamu kasi lelo oyo nazali susu paster ya nzambe malamu te Kimbangwiste oye bongo bandeko na ngai na 1990 nazalaki nalalaki na ndako na ngai na butu namonaki ngai nazalaki mutu ya Kimbangwisi te mpe papa Mfumulongo nano namoni ye na misu na ngai te namonaki na bafoto to na television kasi talikamba kokamba bandeko na ngai na butu nalali ntango nalali namoni papa Mfumulongo azoya kubaka mai na chambre ngai nalalaka na bana na ngai ngai natuni ye papa Mfumulongo yo ngai na bana kubenge papa Mfumulongo te nalobi yo de angende yuko saa nini awa Kimbangwisi oye bongo bandeko na ngai ya libete na ye na ndako na yo kobwaka mai po ete ndako na etondi na milimu mabe suka nango ye abimi akei ntango akendeki ntongo etali nayebisi mama bana ndeko mama na ngai nabise mama tala makambo ngai namoni mama bana ngai aza moto ya Kimbangwisi te bongo ya lobi na ngai ke sala nyonso okuta na papa Mfumulongo suka nango nasalaki bavant et vient kuna na monkoto ntango papa na nakomi na centre te nasalaki 4 jours natiyela komona ye te bongo suka nango nalembaki mpe namonaki nakoki kolongola sapato te likolo na ye Kimbangwisi oye lelo oyo nalongoli sapato te bongo bandeko na ngai nalembaki mpe namonaki te ntina moko te nafandaki na ndako tala likambo kokamwa mokolo le 25 décembre na mbula osili kosila nafandaki na ndako namoni mwa pongi eyeli ngai nake kolala ntango nake kolala na ndako na ngai nalali namoni mbala moko papa Mfumulongo aye na ndako na ngai azali kobaluka ngai me oyo ali papa yange na ye kosala nini awa mbala moko abimi ntango abimi mwana ngai alobiki tala papa Mfumulongo yo nakei ye papa ntango akomi na porte ya ndako na ngai alobi te tanga na mokala na Moïse chapitre 3 verset 7 bandeko na ngai nakamataki bible natangaki verset wana nzambe kosalaka likambo moko te ete azanga oyebisa na bawumbu na ye bango nde basakoli nsima nango bandeko na ngai nazalaki na kobanga likambo nini eza koyela ngai oyo papa Mfumulongo aye kokebisela ngai nalalaki ntango nalali mbala moko bandeko na ngai nakangamaki mpasi eyelaki ngai makasi suka nango mama na bana bandi kolela papa kufi bongo baza komema ngai na hôpital naza komiyeba te banda 13 nakweyaki naye na ti 23h baza kopesa ngai batonga naza koningana te naza komiyeba te bazozongisa mai naza komiyeba te suka nango bandeko na ngai ntango namiyebaki natuni mama bana nazali wapi mama bana alobiki kobanga te tika natali mai na nzoto nalelaki mpe nakumbisaki nzambe nalobi te nkolo merci mingi mpo ete obatili bomoye na ngai nazongaki na pongi ntango nalali na pongi namoni su papa Mfumulongo aye lisusu epa na ngai alobi ete
nazali koyebisa yo tanga na mokano na Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 3 verset 16. Et le biete mpona ntina mokengi la Israël. Na mokona suka na sambo liloba na Yahweh eyaki epai na Ézéchiel. Tala nasili kozalisa mokengi na bana Israël. Nakamati liloba na tena monoko na yo. Soko moni mutu mabe azali kosala mabe yo kebisa ye mpwete abika. Soki yo kebisi yete ntango ya okufa makila na eza na mutu na yo. Ka soki yo kebisi ye ayoki te ntango ya okufa makila na ye eza na mutu na ye moko. Bandeko na ngai na lamukaki mpe na pesaki verset oyo na munganga bana kotraite ngai na papa mfulongo pwete obika. Bandeko nzela oyo nakomisaki yango nzela kokende kozwa kasi zelaki pasi mpe na kozwa papa mfulongo. Esuka nango tosolaki na papa Alexandre atindi ngai kende sika yo fandaka kimbango ise yali yebisa makambo na mu pasteur. Na bisaki makambo na pasteur apesa nga idée ya koya okuta papa Fulong. Moko musu elaki jeudi moko leko na yaki tokuta na papa Fulong azalaki en disposition nzoto elaki bien te na kende ki pa présenter nga na pesi mbote na yebisi abike mwaito solezate kende moko musu bongo zong. Bande konanga le même jour tanga na zongi na ndako na ye komola su papa Fulongo azalaki na lisanga mone ko yanga na azako tiaka liboko boy. Azo mbala moko na lamuki tongetani na kamwaki bongo bande konanga banda lelo na komi nazali su kobenga su pasteur ya nzambe malamu te. Bongo banda lelo na komi musali na nzambe kati na elanga ya papa Simo Kimbangu. Mpe Kimbanguiste oye. Bongo mokolo ya mine mpe na lalaki na monaki mutu moko aye koyebisa ngai ete yo tobengi yo pona miki osalala na langa papa Simo Kimbangu. Pwa nozali kokanga monoko na yo. Elanga ikomi monene kasi elanga eza monene kasi basali bazali muke. Banda lelo banda kosala nzambe na yo. Yango wana bandeko na ngai na sepeli mingi pona kozala na bino elongo mpe bozwa ngai likola ndeko na bino kati na Lingomba. Bongo bandeko na ngai na tondi nzambe na ngai. Amen. Ngai nazali na zone Ngaliema na quartier Lalu kuna na tereba fungol tereba kabola na bandima Kimbanguiste nde na somba le pan kuna en même temps mpe na salaki tu na fongola ki église fait passer nzambe malamu kuna kaka na Lalu kombo na ngai ezali papa Kivenda nazali sur l'avenue Kisolokele numéro 43 quartier Lalu zone Ngaliema.